Naïbité, bon apporte de secteur vraiment trop, bon à Londres, de secteur trop, naïbité sur le Banini, na kati apesa ntango ya Ibrahim Nzambe na nyonso ya Charlotte toujours verte. Balobi quand on connaît ya Ibrahim Nzambe na nyonso makambo ezalaka dégâts. Ma Charlotte makambo ezalaka kafu René Smith. Balobi bino tout na kati apesa ntango idéologie ne tombera jamais. Chez na kati à Londres ya chez les Djenga Basilo. Na loba suni ni Michaud Dianga. Michel Dianga, bino nde na kati apesa ntango tozana bino ntina lefo bon. Il était comment qu'on n'ait pas demandé ma Charlotte et pigeon verte. Yves Ndekola. Dans le bassin nini. Yves Ndekola dans le bassin nini. Pesa ntango tozana bino kaka ndenge ezalaka. Pesa ntango champion di Ibrahim Nzambe na nyonso ya ma Charlotte toujours verte. Pepe ya Punchi. Linda na kati ya Angola na kati ya Luanda dega. Linda na kati ya Angola na kati ya Luanda balobi makambo oyo eza dega. Ya Ibrahim Nzambe na nyonso ya ma Charlotte toujours verte. Yves Ndekola bébé de Dasi. Michaud Dianga Loris la congolaise. Didier Keita Salon Golgotha à Londres. Bravo. Pensa toujours. Biloko oyo nabi que na Salon Golgotha, bo baksa toujours moi biloko wana ko sala mo sino ba c'est bon quoi. Ka ndenge zalaka. Nabi te soto bani que Monique Chama, na Elise Chama. Donc dans ça Tosana bino tina li fabo fait 100 ans on ne tombera jamais. Balobi lelo tozalaki na bango toujours na idéologie ya Palestine. J'ai de Palestine na kishinga mpemba. Mais rotala na kishinga mpemba. Nota binage ba boss Jerry Chama bazawana. Talaka boss Jerry Chama, Jérémy Chama. Ya Monique Chama, Elise Chama. Boss Prête Chama. Donc l'idéologie ne tombera jamais. Prête Djenga Basilo. Mon vieux que j'aime beaucoup, Ami Sikitoko. Au monde en a tête. Na habité comme Marine Toumba, Babel et Toumba. Na le Bessoni. Bébé en couleur. Na habité quoi? Jonathan Mutambala. La musique. Telinkoy. Na le Banini. Yvonne Todaki. Makambo ozo tika moka boy. Tu sais bango damage na bango epesi solo. Damage na bango epesi solo. Mungu na bango na balambela kimbimbi. Tabacha fo mungu na kata mimi. Fo mungu. Tu sais bango fo batuna ka sekelete ma Charlotte pigeon verte a idéologie. Ya idéologie ndenge ni balamba ndenge ni bachaka bipis. Parce que bango ba idéologie te bola mangalo ngeta damage na bango epesi solo. Damage na bango mungu na bango epesi solo. Et puis c'est sur le Faustin, Damage et Baby. Tout le banini René Smith. N'a invité sur le rôle banini. Djenga Bassi la prêtre. N'a invité quoi? Blaise ma bête. Ça c'est Ramadan quoi. On est toujours là. Tout ça va la carte ça manque. Tant tokata na kala mabe tango ya Ibrahim Nzambe no sobo kwani bokotika makambo ko mabe tumbuga mabe ma Charlotte pigeon verte tokata na mabe na mapesa ntango donc ça danger ça danger Blaise ma vipi na éviter makambo yo soki za ndenge nini Michaud Dianga Pepe ya Kunji Jackie Watunda, bébé de Das, le russe la congolaise, Innocent Show, Salon Keita à Londres, de Usagi Bamagambo Bakokate, bisous Mambote, Faki Maniania Pazokenge, toujours le jeune ne tombera jamais. Jeunesse Ngombo, mais habité quoi? C'est rien qui papa la ignore, le petit king, ça on est la souvenir. Natsindeli yombote ma Charlotte déjà pour nazela yo ya mokolo yokozanga bezai bacheli yo bolingo nakataka pa mela yango yaya
esalasala matema mela yango yaya esalasala matema la bulu bolingo mbongo te bolingo kisi te elamulwe bolingo malatete mama mitema mikutana milingana Kafu nzambe na nyonso roko martino yoyo soda makasi apesa soda apesa ntango di soda apesa ntango ye auti okoma na palin gere makasi yoyo nakati apesa ntango kala mingi te bosentir ye ya dega apashaka fort soda yapesa ntango salami aza tro wana soda yapesa ntango René Simisi jenga basilwa na kati ya Londres bebe de danse bebe ya kunji donc bino tu tozala bino elongo kelo lokondo ye bureau automatique bureau automatique apesa ntango tokos mbotela bino nyonso poto staff eza normal biro yango oyo nde ezalaka tobundanga mpona bomeza ya biso tolembango te wana kini makambo kafu tozali toza singeli moko boye maxi singeli kala mingi te abientôt boyoka makambo oyo boye nazoluka oyo kini nde mpasi fulaka danger ngaye makambo oyo boye nazoluka oyo makambo basalami ya bana Londres basepela bayo basanta lolo ngaye mouvement kitoko administration kitoko Mamutu kitoko bureau efanda Mamutu calme quoi voilà dossier kitoko humain à danger maxi singele di mamongo mona siko mambo ndenge esala toza studio en plein studio préparer le kitoko studio kitoko Mamutu kitoko voilà balobi oyo eza ba première soin biloko ya studio bakoyoka ngo ndenge nini ivone todage makambo okoyoka ngo te Santa Maria Faki Manyanya okoka biloko oyo te batika oyo te na kati ya maxi single ya Ibrahim Nzambe na nyonso bakoyoka eloko oyo te gere prêtre oyokana gere prêtre oyokana gere prêtre maxi single mugere le boss makambo ya dega bureau automatique ya pesa ntango toza toujours na kati ya ilusa idole toujours ndenge ye moko papa na biso Ibrahim Nzambe na nyonso azokwesela biso kwa on est toujours ensemble donc Guéo Kayele donc bureau automatique Roko Kusala donc Anaconda doyen le petit King Azawa le vieux galon métal le vieux qui assure ça l'encadrement yenda quoi yenda kati masolo donc affaire spirituelle quoi parce que là c'est banzambala oyo donc les dégâts c'est galon métal les deux galons métal spirituel yende makambo check les amis de Londres on est toujours ensemble ciao ouais you wanna the king yeah you wanna the king